Voilà, fidèles internautes, ça aurait le plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce gros magazine QNX et à travers votre site préféré www.ehp Media. J'ai dit www.ehp Media, votre site préféré, fidèle internaute. Je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes pour suivre cette émission. Et alors, fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez à cette émission vraiment nous oblige à répondre à vos attentes, tant que se peut, et à la présentation de ce grand magazine. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Marchevêque Mehdi, autrement dit Dizamatch. Merci beaucoup, fidèle internaute, vraiment, vous allez vraiment brancher ce côté, vraiment, on a frotté une abîme, vraiment, parce que dans ce net moment, chez le voisin, il n'y a rien. Vraiment, vous allez brancher, vraiment, parce que toujours débattre sujet très important, vraiment, fidèle internaute. Vraiment, tous on a invité Nabiso, ou tout débattre na bango sujet, ensemble. Vraiment, tous on a Monsieur Jacques, Yepé Aza, Monsieur Jacques Mbedi. Il est un animateur, il y a Radio Maria, Radio Église catholique, Animarakuna. Vraiment, il est aussi présent de jeunes, il y a paroisse Don Bosco, juste la commune Yamonga, Fula, précisément, na quartier Kimbola, c'est ça, non? Ouais, quartier Kimbola, ouais, Jacques Mbedi. Yewana, juste, maman Geneviève P. Ayebitanga, Jacques Mbedi, Amon a fait Jacques Mbedi, Mimi. Yewana déjà. Merci beaucoup, tous ça, vraiment, sous Papa Kamanda Aldor. Papa Kamanda Aldor et puis Papa Nabiso vraiment Azalu maître ferrailleur Oyo Aeko et Biso vraiment paye na contribution na savoir na l'expérience na étant que yakibo papa Aeko et Biso li susu awa ensemble tous ça li susu na madame Esther Tumonga mi vraiment mi yakala ya longue date. Tout le temps, peut école primaire ensemble. Merci beaucoup, Madame Tumanga. Tout ça, sous son Monsieur Edi, il est à maître agronome, Monsieur Edi Moadi. Il passe en abisso, Azalu, maître agronome, et puis, tout ça, sous son Madame Carmel Tsoni. Tsona, oui, Madame Carmel Tsona, à ça la assistante esthétique, vraiment, oyo, à ça la peu moussa, ne malam, na salon naïe, na lemba, vraiment, balasima, bisopetos à la coiffée, kuna na salon naïe. Merci beaucoup, bangwana, autoza na bango, ensemble, autozo débattre si je n'abisso, il y a le autozo le belelo, si je n'abisso sanine, autozo le belelo, vraiment, ban la poto. Partout dans le monde, bisoto vivre na Kinshasa awa, si je n'habitué le tozolo bela, ils pourquoi la plupart y a bafou, surtout na ville à Kinshasa et comme mingi bajen. Pourquoi la plupart y a bafou, donc c'est-à-dire pourquoi la plupart y a batoa maboma na Congo awa, surtout na ville à Kinshasa et comme mingi bajen. Avant, tu demandais comment on a papa, moi, un fou, mais beaucoup, si quoi, comment beaucoup plus au monde, à vivre. La ville à Kinshasa, beaucoup plus c'est ça, bagène. Il y a un autre bengi bande qu'on a biso, tous en avons ensemble, awa, tout débattre, si j'ai nabiso, y a malam. Éviter, ndekonangai, tout bandana lobo, kuna mobali, tout bandana, Monsieur Jacques. Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour, Marchevêque. Ouais, juste un mot gentil. On avait internaute nous sur partout dans le monde. Un mot gentil envers Bango. Et ça la bien makasi. Merci na confiance, merci na appel na Bango, merci na attention na Bango par rapport à PH Media. Beaucoup plus merci na confiance na pesa na yo humble serviteur na Bango Marchevêque. To sepeli suko za na Bango et puis ko partager sujet oyo ensemble na Bango. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Merci beaucoup. Monsieur Jacques, question Zaliboui. J'espère que Oyoki CG, toujours débattre awa. Pourquoi la plupart bajène, pourquoi la plupart bafou et comme mingi bajène, la ville surtout la ville à Kinshasa. Avant de demander comment on a mikolo, comment on a fou mourir mikolo, mais l'élo est comme mingi bajène. Naïbité.
Merci beaucoup. Ceux qui peuvent répondre, pour Nanini, na bandera question na Marchevêque, pour Nanini batu ya maboma, na ville ya Kinshasa et komi kaka babilenge, ma réponse est allée multiple. Ma réponse est allée multiple, c'est par rapport à la réalité actuelle lelo. Pourquoi dans le lobby réalité actuelle? Na touché tableau nanou, il y a vie conjoncture auto-vivre à lelo. Dans quel sens? Dans les temps qui papa mukolo, c'est parce que makamboleki est trop namutu. Azo raisonné oyo, azo raisonné oyo, azo raisonné oyo. Et puis il y a bango qui beaucoup plus traitable. Au moins que non, à Beli, ok, quelque part pour non ça la publicité à centre à l'hôpital ok, quelque part à trouver solution le plus vite possible. Mais l'élo et comme il jeune, c'est par rapport à la réalité. Complexe mon côté na kati ya jeune pour dire que non, yé a comment la catch. Il y a comment obimana Prado, il y a comment obimana XL. Ngape fungue esenge na sala lokola ye. Era oluka asala lokola ndekona, a sala on a ba ligne droite ti. A oluka a dérouter ba chemin pour dire que non, a kene ko constituer ne ba benga ko constituer mutu moko X to mutu moko Y. Mutu na ko kene ko constituer chose grave, a ye moko nan parfois dans vie moko ya bien te. Ba benga soit disons féticheur, marabout quelque chose, ba ko ba misana ko benga ba. A ko pese ba condition. Mais après avoir copé ces ba condition, la condition à repérer de telle façon que non attirer peu mouton moment quelque part parce que à respecter la condition à 100% quelque part il y a tout le monde les loba fou comment est bien la ville à Kinshasa pour ne pas monopoliser parole bande musuba donc pour moi je dirais que non et d'aller par rapport il y a vie pressée à Bilenge dans ma Bilenge bangi ba gagner nyonso c'est-à-dire vie après c'est vie à mbangu par rapport il y a kolula et pas ya voilà donc complexe wana yepé azala ngape ba cité ngai. Donc yango ememaka babilenge noki na biloko wana mususu. Merci beaucoup monsieur Jacques wana tokozongela yo na ebite to le kasiko yo na papa Kamanda Aldor. Bonjour papa. Bonjour papa nanga. Juste moi liloba ya malamu na ba onyo bazo landa yo partout na ba landa mokili mobimba. À travers site na biso EHP Media mokili mbeta la yo. Moi liloba ya malamu nanu avo répondre na pona tuno mutuna moi liloba ya malamu nanu na ba olanda yo. Ah merci mingi biso to sangani awa poke to joaka a précision oyo bana bazozwa maboma na nzela. Donc c'est ça to kutani awa. Na kansi kokutana biso ezali kozwa eloko yo to koko talisa baninga mosusu ketala bazozwa maboma boy. C'est ça sujet to komela awa. Lelo oyo nenge ba jeune tozomona la plupart na ville à Kinshasa ba jeune comme beaucoup plus ba jeune moi maboma yango tozotuna ezo sala cause nini yo zomona yango eza cause nini. Ah merci papa. Oui ba jeune ya lelo tokanga ba téléphone vraiment pas sindé eloko ezomema bana boye vie pressée pasi mwana tangi classe musala ezate mwana yekolaki musala wana pe azozwa ngo te tamu susu pe asisaki kotanga musala wana oyo akoko sala mezate azomona muninga na ye akumi na mbongo alors bana yango wana bana bazokota na esobe alubinga pe nazwa vi wana muninga azo renye mi aibite muninga wana azui kechi wana asombi camion na ye asombi eloko na ye bien lupango na ye na mbongo nini. Alors bana lelo bazolanda vie privée ya mutu aibite azulaki ndenge nini aleye pe amikote nasala boite nakata tena meka un peu éclairci ba internaute tant que solo ba catch eza moi façon moto bengaka moto bengaka eza marque ya mutuka IST non oui IST marque Toyota hein eza trop et ça la taxi trop comme trop na ville à Kinshasa yango aba surnommant ngo kombo ya catch c'est ça so tozolo ba catch eza catch te par rapport au tola trango c'est ça eza catch ya mutuka ouais no classé wa internaute yango na lelo to monique ngai nde nazana na témoignage à petit moko auto kosomba moto muninga na ya asomba yi moto ya ebite ke muninga asombe moto asomba yi na ndenge nini sima akeko benda muninga nga moto soko linyina lakso esika to sombe moto okoya to kende to joaka na ville
mi ake kokotisa ye na maison moko oyo eza na bikila eza badroit nango basombi bamoto bapesi bango lelo ya se de trouver na balabala akumi di boma parce que a respecter mi donc muninga mutamemaki oui parce muninga que memiye ye alinya kuma neti ye yango wana memaki wana esika ya kale komona bomengo wana ye kana moto pona moto kaka ye pe akoti mais a respecter mi beko wana te kuna eza na mi beko ndenge na ndenge basengi oyo basengi kuna badroit na bango akokisi yango te akumi di boma na balabala ye wana azotelanga na zando epi atatolaka bakwenyosa nga nakumi boye omoni nakota conscience wana ezongelaka ye oyo nakendaki esika tel omoni ndenge nazwaki moto vrum vrum donc akotaki na esika mabe vie presse bana lelo bakumi moninga aza na ketchi ye mpe akote allonge allonge wana yango wana ezobebisa population bajeune surtout bajeune alingi kaka aza na tara moko ya kitoko alata kitoko atambola mpe bamona ye yango wana ozomona bana na biso bazokobunga nzela bakumikumi maboma ezoya na nzela wana. C'est ça. Merci beaucoup. Donc ce tolobi tolanda papa bien azokabola même vie na monsieur Jacques, donc c'est-à-dire vie après c'est. Oui, peut ça papa passer micro na maman Esther Chumanga. Maman Esther Chumanga moi liloba malamu na ba unes ba otala yo sikoyo nanu. Merci beaucoup na sepeli makasi en tout cas bana kin tozali yeyo tolanda masolo ezopesa ma awa ndeko na bino journaliste donc kitoko toza poto tosunga na mwa muke na mwa ba idée mwa mike toza na ngwa tosunga na sepe makasi ko. Merci beaucoup Maman Esther ozovi vana Kinshasa j'espère. Oui ozomola ba neko maboma ya ba jeune ndenge bakomi vraiment ebele papa ezopesa passe makasi regret za makasi to mona ba ndeko na biso ba jeune ndenge nini ba aussi retrouver na ba fulu ba makambo ebele et a passe mingi pe ba boti na biso ebele bazolela à propos ba makambo oyo. En tout cas vraiment ce qui na koloba nazo kende mingi na ndenge ndeko na biso Jacques alobaki vraiment tozane même ma vie et ça va vitesse à jeu o tozana ngo mikolo oyo donc ezokende mabe makasi bato bazokende na ba kolula makasi ba jeune balingi vie apprécier makasi misusu pe oui batangi misala oyo batangeli bazo trouver yango te alors bakomomona lokola vie ya nini ya mukuse donc nzela mukuse pourquoi ba se retrouver pour mona ki muninga sali boye muninga azo apparaître donc en vie elle est tellement trop mingi bazokende na banzela ya mukuse bazo simba touche makasi ndozo mona ebele ba se retrouver na ba fulu maboma makambo belé mitu ezo pété tout ça ezo ça la passe makasi alors ba jeune faut ba sosola vie apprécier eza malamu te et puis ba jeune batika bilulela en tout cas patience ndé et ça la vraiment bien et ko aider bango na makambo belé pour ba réussir na vie. C'est ça, moi, Vina. Merci beaucoup, juste apprécié, monsieur Di, merci, monsieur le journaliste Marchevêque. Na pesi mbote na bande ko na biso ya média onyon so bazana bangola tous partout même bazana Europe. Bon, sujet auto zanango ezali ya pona bato maboma. Bon, eloko mona ko koloba omoni biso na Afrique bamindele batu ba chaka mbongo na ba banque pona likola bana na bango tango azobota bana mais biso eza mwa pasi pona na mabota na biso mais souffrance elongwaka pe koya ezo dépendre na yo moko alors ba jeune ba komi na vie appréciée biso ba jeune to komi na vie appréciée to komi ko lula mbongo ya liboso ya bilulela po muninga azana mbongo mingi bon yo zana mbongo te alors e komi ko mema biso o komi epa ya ba fétichère o to bengi na lingala banganga nganga donc bénédiction sans sacrifice et ezala raté donc il faut sacrifier alors na sacrifice wana nganga koya ko senga yo ou soit papa ou soit maman bon soki okoki na sacrifice wana te na mibeko ya pesio
yango ezokotisa biso na fulu donc nde eloko tozodefendre oyo bajeune nyonso oyo bazokolanda keno nganga yebisi eboye nganga akotisi ebisika boye ou bien bajeune congolais oyo bazaki muninga moko azokoyebisa ye bamakambu ya bonganga. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez à Madame Carmel. Oui. Maman Carmel, n'aimez pas pour passer sous lui. Bonjour. Par là. Oui. Pour la question. Ngai elo no bakisa kaka ba jeune. Na micro na bien. Ba jeune lelo balingi convier mingi. Convier ko mona muninga na catch oyebi ndenge azweli yango ti. Yo monika na catch peut-être ya zwa ki na ndenga bien. Yo monika ki azwa ki na ndenga bien te. Allez, yo pokena nu na ke no pa mama na yo ka ba histoire na e. Monsieur esalanga pe bien nga pe na on se retrouver. Or que c'est pas ça. Ya zwa ki mbongo ne na ndenga bien. Zamba pamboli azwi mbongo akia sombi mutuka na na ndenga bien. Mais yo ok osali bongo te, ok ozwa mbongo na ndenge moko boye ya mabe. Na suka na ngo pe apesho ba condition okoki pete. Allez, on se retrouver na fulu. Ya ngo pe to mona ba mabale esala malelo, mabala so tali la plupart bana mikie mutu bazobala. D'abord bala na et comme le quoi ya concurrence. Oui, voilà c'est juste au lobela. Zonga pas monsieur Jacques. Ouais. Monsieur Jacques Mbedi, encadré des jeunes. Archevêque Soki. Merci beaucoup. To pesi na ba ki na bandeli ba tableau belé. To pesi tableau ya complexe, to pesi tableau ne bande konoso to bakisi awa. To kende sko sur le na domaine pe amusala. Omoni lelo bandako oyo toyebaki lelo oyo toyebaka kala ya banganga bandako oyo ba papa na biso ba madilu bayembaka na kala omona keno babandaka kobomba yango po oyeba place résidence na yango esengela ko za mutu moko ya boîte mais ni to komo mona lelo bandako to andako ko bakombo na kala lelo bakomo tila ba panneau publicitaire lelo e koma pe gono oleki na balabo mon affiche ya ndako moko X to ndako moko Y tango solo babandako wana oh les internet il faut dévoiler tango solo bandako wana c'est-à-dire donc ba maison pe ça ba kisi ba maison pe ça ba banine donc le comme le roi d'église mo OK okoti na muta maison marche avec ça OK lelo musika mutu atangi asilisi jeune atangi asilisi ake koluka musala par rapport à savoir-faire naï ba engagé na musala à côté na musala 1 mois deuxième mois directeur ou engagé qui a bengi na bureau pour dire que non ngana yo tola te lamba mon côté cela veut dire ngana yo to na vie spirituelle mon côté pour au continuer na musala et sengeli ngana yo to sa nini to za na vie spirituelle moko quand on parle de vie spirituelle et sengeli ngana yo to za na loge moko et sengeli ngana yo to za na ndako moko tellement ndeko atali vie a outil batangisi na ndenge ya pasi atanga ki po azwa musala azwi lelo musala ba ofuta montant ba ofuta yiwana esengene ya sanini andima parfois era kondima eza ndenge moko te na ba condition ndeko na azaki na yango ndeko parfois azaki ayeba ki ko supporter ba condition apesa ki mutu muso koma lelo ne tokyo ba témoigner kolala na ndako na ote ba pesi mbongo mais ba pesi condition kolala na ndako na ote ba pesi condition osokola raté par exemple obotama na famille moko osokola na ozaka no propre mais ça na propriété na yo kasi ba ko pesi condition osokola raté mbula ebetela ote misusu même ba melaka banie donc oui nadal pelaki azotoka azomela oui osko ero komona comme que na niveau que non condition na o respecter yango te yango comme to numela blogona to ke na monde à université poto tolobeli domaine parfois ya musala to qu'est-ce qu'on a monde à université moi na otanga lelo ba bloko na théorie comment voir même na papier est déjà travaillé ba foule le tout monde na balabala batama bon tout monde na balabala comment liboma parfois likola bitanga tanga donc azuka simple papier PC mon livre yo za maele mingi zo livre tanga era ke ko tanga livre na palais comme on a butu noto boye mais neni non na yo zo par rapport à bloro boye comment déjà muta maison na biso par rapport à ndako muta maison na biso comme message na point aux bana c'est-à-dire aux na pesi devre comme ça na cité il y a liboso tolobaki ezali par rapport il y a complexe ya ba jeune tolingi vie apprécier il y a même ba ce que la kepe mpanzi na bango il y a des gens le loto se retrouver na bala ce sont des fous inconscients
alingai kokoma liboma te, mais par rapport il y a condition ba pesa qui soit na nzela ya musala, soit na nzela ya classe yango comme si bongo. Donc ba pesa livre tanga livre normal. Un livre normal, mais à combiner par rapport à Nini, parce que à tangi livre, à comprendre l'essence du livre en athée. Donc c'est un peu ça, blo, mususu, au bandekolelo, tout se retrouver dans babala, au fou, au boy, au yobo. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Pessana papa. Papa, juste ce qui t'obito bak sa place sur là. Est-ce que tu peux koloba Jacques Tangazoloba, mais c'est Jacques Tangazoloba, à quel volet peut-être il y a Kozanga au Penamobile sur Boloba Kiango. Beaucoup plus temps bokende kozanga ba jeune bazanango te amoni mususu azanango alandi jeune mususu azanango. Est-ce que na kozanga wana mboka pe mboka na biso pe est-ce que zo contribuer pe na kobeba ya ba jeune pourtant ba jeune bazotanga classe mais déjà kauti koloba ntatangi classe anyo kwa mi mais ake musale za te tanga zui parce ba pese ba condition wana tant musale zo sanga na mboka bato bazosanga misala c'est-à-dire que mboka pe veut faire partir na kati ya problème wana. Oui, parce que mboka soke za malamu bana bakokuma ndenge wana te. Soko bana bakuma kokuma ndenge wana dès que tozali vraiment na misère. Tango akala ezalaki biso tozokende omona awa batie tableau bazoko engager autant de personnes. Bazo luka mutu boy, bazo luka boy. Mais lelo ezate, mwana tangi musala ezate. Siko bana ba mipesi kuluka poke azwa musala, mais musala ngo bazo kotsa bango yaka na maison na biso. Nazana témoignage moko petit moko lelo akoti na mabele. Le koso pe ya bana kotanga tanga bitanga tanga pe yango anezo mema bana pe na maboma. Bitanga tanga tanga bozolo ba bitanga tanga. Bitanga tanga neti nini kotanga tanga ake kokuta ake na kamara na ye na école ake kosimba livre oyo ba permettre ye teke atanga ke kozwa mwa livre moko boya atangi mwana na buto ay komona ke petit yo tanga ki livre wana il faut aussi sa page wana nyonso donc il faut fouta. Parce que bitan, n'habite. Tu voyais pas mon master, mais c'est chaque zone dans le micro. Pour aux enseignants. Tant aux autres bitanga tanga livre aux dans la bibliothèque. Mutaye pour la recherche. Mais non, n'habite bitanga tanga tanga bozolo ba. Ben bazo appelle lecture et ça bien. Est-ce que moi t'es besoin que ça gêne la lecture comment? Je pense que c'est ok dans la bibliothèque. S'il faut qu'au on doit avoir des sujets précis. Dans quel sens? Na tanga nous avons besoin de livres informatiques. Dans la bibliothèque, il faut un livre informatique. Nini le to moni. Bandeko oyo. To benga les gens de sciences occultes. Ba o lelo ba comme ko vulgariser ba biloko na bango. Ba comme na niveau ni. Ba comme ko tia matière na bango na papier. Dans quel sens? Azui niveau ya fétiche parce qu'aujourd'hui to bango bien fétiche comme ko évolue au jour le jour. Na bagi ne bandeli kenon na kaleda ki bande ko bomba yango lelo ko na panneau publicitaire. Donc à sali à travers livre le fait à kotanga yango kaka otangi livre wana automatiquement comme na nina donc c'est comme si serment moko ozo prêter par rapport à maison na bango. Donc kotanga eza mabete mais moi c'est que ngana ko bisa bandeko bandeko bala na biso di bande mboka kotanga mabete mais il faut au moins ko yeba na otanga livre nini na otanga livre nini. Parce que non, so il a dit que non tanga pour tanga na likamuni. Les livres géographie, pourquoi dans cause de livre parfois ba dessin on comprendre en côté. Ba blom c'est comme par rapport à ba dessin. Autant une introduction, autant une page à bosso, que la deuxième page, le fait des choses autant on ressenti que non au côté na ba dimension mususu. Si c'est la Bible, c'est que normal autant Bible que ça mais au moins livre moko ba autant on comprend le sens na côté à quoi bon de contenir autant. Donc c'est un peu ça va livre msuba mais on a ba dessin au côté na sentiment biloko wana mais eko kokota profondeur au comprendre que non au mikoti ici déjà voir même les états-unis tout on a livre marché avec comme les là ba internet na ba téléphone tout nango na ba réseaux sociaux au côté na niveau mo na site mo ba so appuyer sur tel locaux répondre à la question boy et on répondre à la question msusu yé répondre à la question boy comment combo na yo comment adresse non et puis na ce qu'on va remercier merci parce qu'on a adhéré na maison na biso. Mais yo baneko na naka ba procédure wana ba parfois téléphone voilà pourquoi na blo musu souvent même na ba gérer ba téléphone comme il y a les lots multiples on doit avoir certaines réserves ceux qui t'osent répondre à blo musu donc c'est un peu ça c'est faux Bax. Merci beaucoup mon master papa fait ça micro mon master na on se so comme la ba jeune
Oh, nous sommes subir les lots sur terrain. Bazo Kotafulu, Bazo Lia, Matiti, venir à Bajen les Okufa. Bangone Nanzila, Bazo subir, nous sommes. Il est tant que maman. Na moté mais bon moi si. Oui. Oui, papa journaliste. Conseil Zakara que ba jeune de prendre conscience. Alors nous faisait à cause la thé. Alors cause la vie appréciée, les hommes mabisuna ma be ma casse. Ba jeune bozo conscience. Vous à la calme, na ba misala, ba classe otangi, toyebi kenza mbaza musungi, a osunga toujours. Botika ba envie, botika kwa envier ba tumususu, botika kwa envier mabota. Otangi pe classe. Mais aux comme ça là, est-ce que au ciné va faire? Au moins il y a problème à misala yango na tozolo bela. Problème à misala, muto atangi, akomi na niveau musala wana. Kaka bato wana kande bato bazali kolo wana mikonzo bazali kolo ba osunga ba jeune ti tema bali ko régner tina suka ndi bazo bebisa ba jeune misusu bazo zo moni mobali mazo ndima bima na jeune wa mobali kwa bebisa avenir na ye ezo sala passe na mabota. Allez, tant que ça la nengwala yé a évolué bien à Zubomengo, alors vie à moi nana et souki nanzela ba se retrouver na ba foulou. Et ça la passe na ma botte alors mboka na biso en tout cas changement faut écota. Changement vraiment il faut écota tant que bato bazo tanga ba se retrouver na misala o batangeli. Na misala batangeli ba condition bazo tela ba jeune ezope ça passe makasi. Ezope ça passe makasi bitanga tanga ba jeune bo arrêter. Tanga o ekoki et puis bazo tanga sabino pe na kuku bozo accepter. Mais c'est grave bo accepter bloc na sous to lembi to boy. To baye ba jeune to baye. Merci beaucoup. Non mais c'est dit. Mais c'est dit. Oui, mon chevalier. Yo, au sali bêtise na yo. Aussi si l'agronomie. Tout. Boulot zate. Tali mère azo kemba yebi réalité à Kinshasa. Mère azo kemba. Ah, na signé ka ba faire. Bon, merci Marchevêque pour nous répondre yo. Balobi oui, na sali agronomie mais balobi un adage moko baloba que il n'y a pas de son métier. Omoni okoko sala pe na agronomie bon epesi moi faillite po yo moko yebi mboka na biso na kati ya Kinshasa awa ndenge tozali. Bon, misala ezana ngwebele mais okomona papa moko ya mukolo boya wumela okomona intelligence ezokende na kosila mais alingi ko céder place te na ba jeune donc okende bo beti au bateau. Alors conseil moko na kopesa epa na biso ba jeune ezake ndeka na utai ko loba ndenge monsieur Jacques alobaki que la patience est la longueur du temps to meka ko patienter puis soki musala no moni esimbite même ngai ndenge na za agronome boye na ko kende même na menuiserie na ko bunda essentiel que na zwata mwa muke donc na ko lingate ke na kende na nzela ya mabewe ko ko bomanga ko katanga vie pona likolo ya. Merci beaucoup toi que maman Carmel. Okay, zonga mon kepa maman. Maman Esther na moni soulever point moko boyo bozo condamner mingi bakolo ba baza ba fane bibonga wana. Bozo condamner bango. Est-ce que par là mon bolo bakeno liboma mingi ya ba jeune bato baza la base na yango eza ba mikolo nde baza base ya makambo nyonso parce que bazo fina ba jeune bazo batei ba jeune nde baza venir à lobby hein ba jeune nde baza venir à lobby bango bazo kene na maele faut ba préparer nde ba jeune na misala o ezali ya malamu ezo monana o eza visible o eza na mo ezo monana batika ko fina ba jeune ezo pesa passe makasi et puis bato wana mikolo bazo se retrouver partout tout se comprendre te baza partout alors soko ke ya tana musala poasa bo okutaka makama molili ezali baza na kapona ko fina ba éliminer ba jeune bozo zwa nini botika bo pesa chance na ba jeune eza avenir na bino à lobby eza mala makasi. Merci beaucoup maman Carmel. Maman Carmel. Oui, merci. Na ebité na o nyonso ezoleka parce que to comprendre na suka pozo kende o clôturer pe pour to kende aussi ça pena baninga na o nyonso ezoleka na ba jeune
oh nyoso ba jeune ba subir pour na yo ozomona yango est-ce que ozokabola même avina bango kezo te pa ba mikolo ou bien zaka ande pressé ya ba jeune depuis ba lingi bazala lokola ba papa wana bazana bibusuyo. Bon mususu eza ezouta pa papa ya mikolo wana mususu pe eza mutu ye moko pressé na ye moko pressé na yende mutu yemema bango bongo mais alors que c'est pas bon mutu fo zelaka ya eloko mbangu efutaka te moni so ozeli ya malembe la malembe ana pe un jour nzamba osalaka grâce à osungao ozwa peka ya ebele kaka lokwa ba o wana bazali po o wana na bazala nango ebele bazaka lokwa biso bazapeka na makila rouge lokwa biso ezate ke wana kuna na makila jaune ngane na makila rouge wana ke esali ke nazwa te biso surtout makila rouge donc soko ozeli nzamba opambola via pressé en tout cas efutaka te lifuti nango ezala kaka toujours mabe loka comme conseil na opesa ba oyo bazala na via conseil wana deux personnes à couper sa mbote na pesi papi ngumbu mobali na ngai mbote na pesi pe bana na ngai Préfina Priscilla na Précieuse ba gros bisous na lingi ba mingi. Merci beaucoup monsieur dit na évité dernier mot monsieur dit plus moi des personnes. Bon dernier mot na ngai zaka kana conseil oyo Mama Carmen la uti ko pesa ke pressé oya nzambe yaka nango na pete nyonso soki to lobi ke to landa pressé mingi donc yango ndezo mema biso na kobeba bon pona bambote nanga na pesi famille Mwadi nyonso mbote na pesi Nathalie Mwadi ma grande sœur bon na eko pesa lisusu mama Kumbundu Denise mbote na merci mon chéri. OK merci. Madame Esther. Oui, yo ba papa ba ko silikelo makasi ba papa na ba vandi ba lobi ba te ba silika te ba maman baza na souci makasi ba papa ba fongola mitema ba fongola G poto se retrouver ba na biso ba se retrouver. En tout cas merci beaucoup na remercier na yo moko pour na ko bengisa ngai susu na siko yo to partager li susu makanisi oyo vraiment monde entier balanda et de deux na pesi mobali na maître Jérémy ba gros bisous bana na ngai nyonso bana 7 na pesi bango famille makengo on sera vraiment fier makasi dans la kaka donc biso nyonso likola bash maman likola bash bana nyonso likola bash na pesi ba nyonso ba gros bisous famille Makengo en tout cas nzamba za na biso toujours. Merci beaucoup papa Kamanda Alido. Merci papa vraiment na sepeli mingi kokutana bana na ngai nyonso awa nazane sengo makasi na pesi mbote na mama Suza na pesi mbote na Enoki Kamanda, Sido Kamanda, Jael Kamanda, Zaki Kamanda, Nicolette Kamanda, na Koko Nangai Grandel Kamanda bébé na pesi au bijou. Merci beaucoup. Monsieur Jacques juste na évité conseil nini oyo koki kopesa étant que yo pe cadre ba jeune responsable ba jeune la paroisse monene ya l'église catholique a évité conseil oyo koki kopesa ba jeune avant les gars kotanga ezali très important oui parce que totanga kapo na kozala batu un jour mutu moko tatanga ka pour se retrouver nil mais où ezali essentiel on ne doit pas être trop complexé tout éviter complexe au moins mutu na mutu awutaka na éducation na niveau ya parler na niveau ya ndaku ce qui fait que non to mekakota beaucoup plus en pratique d'éducation autoutaka na ndaku que éducation autozora libanda parce que nulle part au mon parent mon papa to maman mo rapesa moi en éducation que non kende boy pona ba jeune autozo sala déjà to meka un peu koyeba banani to sa na bango bande ko balobi likambo ya ba papa soki ba papa na ba yebi ke ozo briller bango pe ba kosala les voies et moyens ba meka ko koisa donc ba mikolo aloba ba maka libanga na manga o etela donc soki ba papa na bazo lité to ba maman na bazo lité ke ba koisa bilenge c'est parce que ba mona ke tozali mouma ya kotela voilà pourquoi bangi ba faire nuire biso donc on doit être trop sage et puis trop prudent na ba biloko mususu surtout na ba les on dit donc c'est un peu ça par rapport à ba salutation ba bande ko baza ebele na mboka pe na libanda mboka na pesimbote na famille Mbedi na pesimbote na famille Moata et puis na famille Migama mingi na madame Nangai Esanjo Migama Mbedi Priscille. Tanga est bien quoi? Madame
et Sanjo Migama Mbedi Priscille. Merci beaucoup, maman Geneviève Amani Natangio, parce que émission on est au Kotangayo. Natangio, maman Geneviève Amani, monsieur Do Amani. Maman Geneviève Amani, t'as dans le baratina mongo, na combo Jacques. Jacques Yoala, Jacques Yoala, a surpris moni. Jacques Yoala, bon, juste après Ngaye, mais malgré maman Geneviève Ngana na Jumbongo, t'es na bala, déjà, tu au bala déjà. Une année, hein? Déjà une année. Une année le 23 juillet. Le 23 juillet. Maman, je veux vraiment. Le 23 juillet, c'est une année de mariage. Parce que on a une balité, maman. Parce que tu n'as pas un mot, tu n'as pas Western Union à Zui, tu n'as pas Merci beaucoup, maman. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment, pourquoi pas remercier Kevin Kanza, le tropier numérique, le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale s'engage que moi marche avec Mbedi, autrement dit 10 à match. La racine pivotante sur la grande marque, leader des orphelins. Le roi Salomon, le 3 fois l'aigle, 5e veillard. Le maréchal de la presse, j'étais, je suis. Et je resterai toujours 10 à match. Et pourquoi pas tonton Suentaïbo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je remercie tout le monde, et surtout, na hiérarchie Mobimba, mon ami, confrère Nangaï, Ekibumba, Napesi Mbote Place aux Ali, Ekibumba, Napesi Djemima Mbote, David, notre monteur, Napesi Eve Mbote, Kevin Kanza toujours Pembe Nangaï. Merci beaucoup fidèles internautes. Au bazan a besoin de biso balanda biso lisusu. Au bazan a besoin de contact ya mutu moko na moko via kabola via mutu na moko. Au bengi na numéro na ngai. J'espère que ozo ba coordonner ya moko na moko pour me répéter au solo là. Merci beaucoup, ciao. À la prochaine, bye. Merci.